aza nanga na ba niveau mibale mais niveau moko auti ko perdre ngo azalaki collègue nanga sénateur ponga pe naza sénateur aza collègue nanga président d'un parti politique au même titre que ngai pe président d'un parti politique, c'est-à-dire boko tisa tata mokonza ekolo na ba makambo wana te etali eta place mon côté puisque batu baza kobosana mbala moko tango asalaki interview na ye na anglais. Je pense que na répondaki puisque c'est mon collègue président d'un parti politique au même titre que ngai boza koyoka ngai mais place moko nalingi ko préciser eza boye Kabila atika ba Congolais basala makambo na bango parce que ye aza Congolais te mutu nyonso ayebi yango nalobi boye Kabila, bien que c'est un collègue président d'un parti politique, mais nalobi qu'il laisse les Congolais traiter leurs problèmes en tant que Congolais. Va imposer Bissoye pendant 18 ans. Au moment où Azaki na nationalité congolaise T. Bolandaki Ngoimukena, un ancien membre ya parti na bango. Alobaki boye. Bayebsaki ngai. Basengaki ye. Aluka moyen ya ko faire accepter Kabila Joseph comme Congolais. Boza kolanda ngai. Soki bozongi na prestation de serment na ye bokoyoka aza kolobaka kombo na ye Joseph Kabila. Kombo ya Kabange ezalaki te. C'est après avoir réfléchi, après avoir pensé comment trahir les Congolais, bayaki kobakisa Kabange. D'où par conséquent, à partir de ce soir, Nazako lancer un appel à monsieur Kabila de laisser les Congolais traiter leurs problèmes sans discussion, puisque nous Congolais, nous allons nous entendre un jour, contrairement que yé sujet rwandais au bakotsi la kibiso awa l'UDPS viva et lelo na ko clarifier makambo oyo batu bakondanaki tata mokonzi ya ekolo tangu kobenga ye mon frère boza koyoka ngai boye bayango politique nyonso eza na ba stratégie na yango en tant que mopaya abandaki ko contrôler armée na biso azalaki na ba moyen nyonso possible ya koboma ba Congolais. Nous étions obligés de les gérer de cette manière-là. Il n'y a aucun mal. Bozako la nangai, ezana batu. Oyo bakendaki kobimisa ba photo. Tango mokonzambo kazana ba rencontre ya minene. Azako simba banoko na ye, azako sololana Kagame. C'était une façon ya ko gérer parrain na ye oyo atiaki awa parce que soki to geraka parrain na ye te 6 mois ezalaki ebele bitumelingi kotawa to vivre situation neti ya lisuba na sasungu eto na Brazzaville. Félix Tshisekedi, c'est un génie politicien. Biso ba disciple na ye Bola nangai malamo. Biso, en commençant par moi-même, Naya Kabino, Nayepsa Kabino place oyo. Nayepsi bino ke Kabila za sérieux. Yangote. Ezalaki façon ya ko caresser ye ayebake basi bandimingai. Bozako kangai. Tovanda na ye, tolia na ye.
pona ko protéger pouvoir oyo na koyebisa bino ke ezate ke okende na réseaux sociaux oloba biso tozwaki risque ya kokende pa monguna kovanda na ye boza koyoka ngai navandi na ye na Kingakati navandi na ye na GLM nyonso wana ezalaki teke po tolingaki ye toyebaki bien que nous avons affaire à un sujet rwandais boza kolanda ngai toyaka tina ba photo totiaki yango awa. C'était une stratégie politique ya yeba ke non batoyo baza bayuma bayebi mabe na salela bangote mais tango père ya déboulonnage abimi activer machine na ye a déboulonner ye oza koyoka ngai na yebisaka bino place oyo si je ne me trompe pas ezalaki libanda na yebisaki bino ke Kabila abima mboka oyo sa mutu ayeba na yebisaka bino yango mais malheureusement au lieu même bateau ya ye lokola bazaka na ba sous-traitance na bango na kati ya parti ao naza koyebisa bino baza na ba sous-traitance na bango na parti ao parce que après dénonciation wana ba sous-traitance va passer en action. Nde bomoni phénomène ya ba mombondo ba frondeur et puis na kati awa. IDPS viva parce que ayebisaki bango comment boza kotika ye ti lelo abanda ko attaquer ngai. Eza na ba mususu de bonne foi. Ake na ye alandi mupepe. Mais ayebi oyo eza na se ya mai eza nini te boza kolanda ngai boza koyoka ngai malamu nayebisaki bino place oyo bana ya Etienne Tshisekedi bana ya Félix Tshisekedi bakotikalaka te sous l'emprise ya baennemi ya mokonzi ya mboka baennemi ya pouvoir ya tata mokonzi ya ekolo na ebisaka bino wake ngai nazali koloba neti Jonas na désert mais bana nyonso oya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi tango bakoyoka mateya na biso bakoya bango nyonso awa mutu atake bango te boza kolanda ngai lelo ebele bazongi na yebisi bango ke boza na ndako na bino ndako o tata asombela biso botikaki yango na état de délabrement lelo tobongisi ndako yango oyo IDPS viva IDPS viva naza koyebisa bino na poko ya lelo nazalaki surpris tango naza koyebisa bino mpona ba sous-traitance ya Kabila oyo eza na kati ya parti Kabila mutu attaqué régime oyo ya biso mais à ma grande surprise tango nalobi ke nazo convoqué base nyonso ya parti ba cadre nyonso baya poto solola agitation ekoti namoni babandi ko attaquer ngai na ba réseaux sociaux nga na lobi me naza problème nini na bango bino boza ba simple exécutant ngai nazo kufa kaka na chef na bino wana boza kolanda ngai boza koyoka ngai naza koyebisa bino na poko aleloko Kabila n'est pas un modèle n'est pas un modèle pona oyo etali mboka na biso soki to multiplier ba fiche nyonso bomoni wana eza bilan ya Kabila en matière des droits de l'homme boza kolanda ngai na kosenga bandeko na biso ya technique va projeter quelques images pour se rendre compte na musala oyo Kabila asalaki na mboka na biso. Jéri balancer image wana permanence stopper nano telemisa nano wana bozali komona permanence oyo ya biso
ndenge bayaki kotia moto. C'est ça la démocratie selon Kabila. C'est ça la démocratie et l'état des droits. Et avancez un peu avec les images. Bomoni bakoti batumbi batu. La démocratie d'après Kabila n'a batunaye. Pour la démocratie et le progrès social, UDPS détient Tshisekedi sur cette image. Ces partisans accusent le camp du pouvoir d'être responsable de l'attaque de leur quartier général qui, selon eux, a fait au moins 5 morts. Au moins 17 personnes ont été tuées au premier jour des violences qui ont éclaté lundi avant une manifestation des jeunes de l'opposition contre le président Joseph Kabila, dont ils réclament le départ. Une situation qui inquiète la communauté internationale qui a appelé au calme et à l'organisation rapide de la présidentielle. Un rapport accablant publié 1 an après les violentes manifestations contre Joseph Kabila. Des officiers supérieurs des forces de sécurité congolaises ont recruté au moins 200 anciens combattants du M23 en Ouganda et au Rwanda voisin pour protéger Kabila et étouffer les manifestations anti-Kabila. Le rapport de Human Rights Watch fait état de relations troublantes entre le gouvernement congolais et d'anciens combattants du mouvement M23, un groupe rebelle actif dans l'est du pays jusqu'à sa défaite par les forces congolaises en 2013. Ses membres avaient trouvé refuge en Ouganda et au Rwanda voisin. Selon le rapport, les anciens rebelles auraient été transférés en RDC en décembre 2016 et déployés à Kinshasa, Lubumbashi et Goma, où ils ont été intégrés aux forces de police, à l'armée et à la garde présidentielle. Leur mission, selon l'ONG, réprimer avec la plus grande violence les manifestations contre le président Kabila après son refus de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat. Est-ce que nous avons besoin d'une leçon venant de Kabila en matière de la démocratie? Qu'il avait induit en erreur pour... Bon, je comprends aussi, comme ce sont des histoires où bakomeli et na papier balobi kende kotanga yepe aye kotanga azako se rendre compte na makambo nyonso ya mabe asala kite. C'est ça la démocratie d'après Kabila. C'est ça la démocratie. Oyo Kabila alobi que démocratie ezate na mboka M23 bazalia. Mais yetango abandai ko recruter 23 azoya na bango awa. Po babo mabiso na ba manifestation. Ayeba kiteke biso tozaki na information nyonso wana. Awa tozana ba famille ya batoyo Kabila aboma bandeko na bango. Est-ce que bazana kati yao? Bazali wapi batumbaki awa na permanence? Oh, ba famille wana boyao. OK. Boyao bomatao. Ça c'est la démocratie d'après Kabila. Au moment où il a laissé les hommes et les maris de ces femmes ont laissé des veuves et des orphelins parce que Kabila yé lelo aipe sabiso leçon ya démocratie. Simba na nino tiango boy. Mata Bomatawa. Oui, maman boya côté les mao. Boya bino nyonso et bino poboyeba quel type d'homme nous avons. Quand je vous dis que c'est un sujet rwandais et les autres pensent que j'invente des choses. Ota la kaka ba famille oyo. Moto, zongisa moto oya permanence ndengeza kozika. Zongisa yango. Zongisa yango. Oui, voilà. Bah, dit, s'il vous plaît. Ye alukima akosilisa yango. Makambo akosilisa yango. C'est ça la démocratie selon Kabila. C'est ça la démocratie. Hein? Démocratie oyo ye aye nango pona koloba pona bantu baeba ke ya un Kabila qui existe yango. Ndenge biso tokomi na pouvoir soki tata sa ekolo soki tata mokonzi ekolo atalaka makambo oyo. Est-ce que quelqu'un comme Kabila a des leçons de morale en matière de la démocratie à Kopesa biso?
famille oyo s'il vous plaît la technique na bino wana bosimba simba ba côté oui à fréquence ezokima bon boza koyoka ke eza ba moninga lelo na ye na lati noir eza signe ya matanga puisque na se rappeler na lobby vraiment est-ce que vraiment Kabila même approche na ye biloko nyonso oyo Kabila peut nous dire à un seul moment oyo régime Tshisekedi esali makambo oyo bon bokende kovanda je ne saurais pas vous retenir longtemps, ça me fait mal au cœur tala mwana botala nanu mwana oyo batumba papa na ye bana nyonso bakoli batumbi bapara na bango mabe bapara na bango basalaki ezali wapi wana oyo ate oboko boye wana zo image wana s'il vous plaît papa oyo atelemi wana ata leki ya papa na ngai babomaka ye azosombela mwana kiti na pharmacie na Masina le 26 novembre babeta ye masasi nyonso wana d'abord même ebembe na ye na système na bango ezalaki soki babomi balokoti baki obwaka na mai ebembe na ye ebikaka puisque babomaki ntango babomi ye batie na bamemi yango na butu babando boka na mai lekaki ebele ya bango etika baki koboka na morgue ya mama yemu pona même kopesa na botani esengelaki na ya pe na correspondance oyo ministre na bango ya santé ya période wana akomeli ba hôpitaux nyonso akomeli ba médecin directeur que mutu nyonso azaki atteint par balle bapesa corps na ye te bakor ya bakongolais ebele babwakaka ngo na mai oyo tellement que bamonaki que pression ezalaki makasi bayaki kopesa nga corps ya papa leki nanga tokende kokunda ye avec beaucoup de peine botala bato. C'est ça la démocratie que Kabila nous apprend. Ça vraiment, hein? Vous nos amis journalistes, prenez ces images. C'est ça ma réponse, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires. Moi je parle avec des images à l'appui. L'autre bâtiment là, Mawana, bozota awa, bozota la bâtiment soana na makila. C'est ça, Moutouneti Kabila na ba pays sérieux, Moutouneti Kabila koyoko lobate. Na lobby Kabila pensait que le fait to vanda na ye, to lia na ye, to beta masolo que on avait déjà oublié ça. Non, to bosana ki amote. Le problème en est que to banda o gérer ye puisque ye mutu azalaki na manduki na maboko. Ye mutu azeraki armé pendant 18 ans. To linga to sala di zongisa lisusu place wana. Zongisa nanu. Zongisa. Non, lekisa lisusu mo muke. Lekisa lisusu. Puisque tozana voilà, telemisa wana. Dans bozo tala wana eza permanence na biso ya kala o ezalaki na 10e miri. Permanence na biso na 10e miri. Ba jeune o baza côté wana babomaka bango na ndi. Ba corps na ba corps o bozo mona eza na se za ba corps oyo bayaki koyiba. Ba corps boyo ka ke bayiba ki 3 corps na permanence yango wana. Puisque à l'époque ngai comme je vous ai toujours dit que naza témoin vivant yaba makambo ebele nayebi yango à cette époque là tobandaki ko travailler na mama ire nazali awa mama o nde moto azalaki na trésorerie à partir ngai na communication barchive nyonso je vous informe barchive nyonso moto agardaka yango ezali ngai. À un moment donné, quand on a fait la rapé, bana o ba ilobi awa, abandi ko finga yo, na lobi bon, c'est par manque d'information, avinga ndenge na ezin ko finga. Il peut se vivre, c'est-à-dire spécialité na bango ezalaki ya ko tumbaka ba permanence ya IDPS. Bomoni permanence ya 10e iri sur Zignas yango na batumbi. Ba biloko nyonso balongoli ba porte nyonso permanence ba mimi ba archive nyonso ba kenango
Nde démocratie Kabila za ko apprendre biso yango wana. UDPS viva. UDPS viva. Lekisa image wana. Lekisa lisusu. Awa na mukolo bakomaka bato. Ye mutu aza ko apprendre biso démocratie. Awa toza na aéroport international de Njili. Candidat ndenge moko na ye Papa Etienne Tshisekedi. Élection to gagnaka ye le 26 novembre 2011. Botala ndenge batieli ba policier liboso na ba soda na ye liboso baza ko empêcher ye abima akende kosala campagne te mukolo jour ya clôture ya campagne. C'est ça la démocratie que Kabila nous amène aujourd'hui. Il nous apprend la démocratie selon ye na selon banoko na ye ba papa na ye Rwandais. Te lingala baza ko apprendre ngo kokwe na lutawana te mutu ako sauter. Disons que c'est image ya tango baza ko beta ba combattant masasi neti ba lapin na Njili zongisa yango. UDPS viva zongisa yango. Puisque biso tozolo bakaka na ba image. Toza ko inventer eloko te. Zongisa image wana. Oya aéroport wana. Bon telemisa wana. Telemisa. Bomoni awa. Botika nanu makelele. Telemisa image wana. UDPS viva. UDPS viva. Quand on a ça comme Sabino que c'est un sujet rwandais. Bola nangai. Peut-être bino botia ki angokate. Message na yo il est kaki en direct sur la chaîne nationale ya Rwandais. Vous avez kangai zaneti ndenge na zako loba boye message nangezo leka en direct sur la RTNC. UDPS viva. UDPS viva. Bon lekisa na lingaki boye beloko wana. Lekisa lisusu place bazo beta ba congolais masasi. Oui, yango wana. Bon, c'est ça la démocratie selon Kabila yangoy. Vous avez comment? Hein? Yewana na kati alati chemise à pembe. Hein? C'est ça la démocratie, c'est ça l'état de droit. Kabila di matsa volume wana. Je demandais au Kinaki Zongi sango na sima ba dans les violons. Zongi sango. Est-ce qu'il peut dire depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de ce pays, Assa Salama Kambaboye, pour venir nous importuner avec des discours montés de toutes pièces pour se faire accepter par les Congolais. C'est de la même manière qu'on tue nos frères à Goma et à Bukavu. Et puis boye bake yende géniteur il y a M23. Bomoni apona qui peut UDPS viva. UDPS viva. Lekisa lisusu toko kende botika makelele makambo oyo il faut to lobelango CPIP il faut ayeba yango. Le rapport de Human Rights Watch fait état de relations troublantes entre le gouvernement rebelle aurait été transféré en RDC en décembre 2016 et déployé à la garde présidentielle. Leur mission, selon l'ONG, réprimer avec la plus grande violence les manifestations contre le président Kabila après son refus de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat. Mené entre le 19 et le 22 décembre 2016, cette répression aurait fait 62 morts et des centaines de blessés. Est-il permis ici? J'ai décidé de briser le silence. Lekisa UDPS viva.
IDPS viva. Nalingi koloba boye. Botika makelele wana. Bomoni zoni sa place wana mamuke. Lekisa lisumo muke. Telema wana. Naokaki ba sous-traitance ya M23 na Kabila otoza na bangwao. Namonaki ndeko moko a balancer ba photo na nga ya kala. Tango tozana papa Tshisekedi. Ndenge balinga koyoka teke kabo ya sali kambwa malamu. Akembango alobi atikala ko participer na marche ata mogote. Mais photo wana ezana ndenge babeta kanga na ba policier bazokisanga na loboko na motu. Eyebana bien na batu nyonso. Eyebani bien na batu nyonso. Mais je n'ai pas le temps à perdre pour na ba petit monsieur o bazoluka ko créer histoire na bango na kombo na ngai. Ezana ministère moko alobaka to ko répondre binoté puisque stratégie na bango eza ya ko distraire ngai na zanga ndenge ya ko défendre régime oyo na intérêt ya mokonzi mboka. Na kolandaka bango te. Parti au balobaki que Kabouya bomi parti. Parti on a bomi yango. Mais quand ils sont incapables de réunir même 100 personnes na ba manifestation baza kosa. IDPS viva. Viva. Lekisa place wana ezana ba biloko il faut bolanda. Lekisa les sous. Commissaire place et assemblée nationale wana. Puisque biloko bazako sala ya soni. Il ne fallait pas baloba. Oui, tianini wana. Oui, telemisa nanu wana. IDPS viva. Naebi kelelo bakolukelo bakokata bakozwati. Puisque bazaka ba spécialiste stopper nan bakoluka ndenge ya kokata. Bomoni tout à l'heure tango nazolo bakaponi le 23 mai. Or c'est le 23 mars au basalaki M23. Bozako la nangai ba spécialiste na kokata bokokata te. Po bokoloba obomona boyoki ayebi ata makama oui na koyeba ngote pona tikala okota na rébellion te. Bozako la nangai. Oui, il faut tout clarifier makam. Tia place ya parlement na pobo ka makam. Oh ya boltango, matsa volume. L'honorable Bampouri qui Jean-Marie se prépare si le groupe est encore dans le délai. Le texte, vous trouverez dans la porte du Némurab. Et à l'est, notamment, nous attendons le retrait de l'armée monolithique qui règne en maître depuis plusieurs décennies à l'est. Tango, nous voulons rappeler. Tango Mina Kwaza, président du Parlement, Tshisekedi a comme président de la République. Mais Makambo, le Kabila, a saboté en Mokoto. Pas continuer. Continuer. La même armée est maintenue. Nous tenons suivi de Bukavu, puisque ça la Kichanga, au nom Kivu, plus rien ne bouge. La même armée devient CNDP, la même armée devient Beskotaganda, et ce sont les choses qui se font et se refont. Je voudrais en appeler à la communauté nationale ici représentée pour dire que la population en a assez avec les politiciens de l'Est du pays. Il faut que les gens le savent. Les députés du Nord Kivu se sont réunis la dernière fois, ont déposé un mémorandum qui siège chez le président ici. Ils disent que les traits officiels sont délégués ici à Kinshasa. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on le pointe du doigt? Que protégez-vous, monsieur le Premier ministre? S'il y a insécurité, puisque les gens de l'Est qui ont commandant suprême de l'armée, ils ont eu ministre de la Défense que voici, ils ont eu tout, conférence de Gombe, toujours Pango,
conférence de c'est toujours eux. Pourquoi ils ne veulent pas parler de qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour qu'on demande maintenant à l'Ouest d'intervenir. Comment l'Ouest va intervenir sur des questions qu'ils veulent cacher? Disons ce que vous ne savez pas. Premier ministre, ouvrez la boîte, qu'on vous dise que tel est dans cette affaire. Qu'on vous dise cette armée non ethnique, nous ne voulons pas de tribalisme militaire. Monsieur le Premier ministre, vous entretenez l'armée ethnique sur place pour quel intérêt? Alors, si vous ne voulez pas, dites que c'est votre affaire, vous êtes prêt à vendre le pays. Si c'est ça votre affaire, n'oubliez pas la nation. Dites-le nous. Nous voulons faire savoir ici que si ce gouvernement ne décide pas de terminer l'affaire, apprenez les militaires, les ethnies qui sont là-bas, alors disons clairement, vous trahissez la nation. Il ne peut pas qu'on ait peur de vous le dire. Je crois qu'il faut le noter, la nation en a assez avec cette question de tourner autour du pot, autour de quand on vous demande de relever les militaires qui sont depuis longtemps. Nous sommes prêts à vous dire tel citoyen qui est ici est dans cette affaire. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Pourquoi? Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire de dire plus que ça. Je conclue en disant que la ville de Goma, pour tendre la main à l'ouest, a voté contre vous la Kikanga pour lui dire, nous, les gens du Nord qui vous trahissent. Vous de l'Ouest, venez nous aider. Demandez à ces gens pourquoi ils trahissent le pays. Demandez à ces gens pourquoi on soutient les pays voisins à dominer leur pays, mais ces pays voisins-là ne nous aident à rien. Quel est le problème? Je m'arrête là pour dire que si le Premier ministre actuellement nommé, lui n'aura pas d'excuses. Chaque nécessaire, on peut l'excuser, il ne connaît pas les affaires de l'Est. Mais lui, il y a vécu. Si, encore une fois, comme le ministre de la Défense, sortant, il a déclaré ici, en réponse à ma question, qu'il va retirer tous ses militaires. Il vient de quitter, il ne les a pas retirés. Vous aussi, si vous ne sortez pas ces gens-là, nous dirons que vous vous attendez quelque part pour vendre l'Est, allez ne dérangez pas tout le monde, c'est votre affaire, vous avez vendu, on s'arrête là, merci beaucoup. Ça va, Katananoana. Bon, IDPS viva. Au lieu bozalaka na ba distraction ya pamba. Makambu oyo tango eza koleka. Est-ce que Tata Mokonza Ekolo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, anomaki matata comme Premier ministre? Est-ce que dans le Parlement au Yabiso, toza président Assemblée nationale au Beminako, Bakolo Makambo, Bamiyebi, Bozako Kangai? Mais nous parlons de quoi? Kabila pensait que les Congolais basi babosana makambo. Si tous les Congolais babosana, Kabou yatikala kobosana. Nayebisaki bino wake bango ndenge bazaliwana. Ils ne peuvent pas accepter d'aller aux élections puisque Mabé Basaleli Biso et l'équipe belé. Baza convaincu que Congolais, mon côté, Congolais sérieux, mon côté, pour Nabango. Ça ne sert à rien. Si Koyo, Nazoko, na page Mususu, Oyo, Alobi Makambu, Yaba détournement, O Etali, Bajusser. IDPS viva. Nakoyev Sabino Boye. À partir de ce soir, ce qui okutani na mutu. Puisque Bazabatu Oyo, Bamontaki, stratégie communicationnelle na bango, rien que pour nuire l'IDPS, rien que pour nuire le chef de l'État. Nakoye Sabino Ngona Pokwa Lelo. Soki Oyoki, Mutuaza Koloba Makamwana, Papa Nabiso, Tata Mokonza Ekolo, Aza Papa Oyo, Aza na bana naye, Oya bandaki na bango, tango apasi na bana oya zui tango akomi na bomengo en tant que président de la République. Boza kolanda ngai malamu. Mais biso bana oyo ya liboso, puisque
Puisque quand on parle des collaborateurs du président de la République, je voulais insister là-dessus. Je suis le premier collaborateur du président de la République. Parce que, je vous explique, s'il vous plaît, il faut expliquer Bino. Naza ko expliquer Bino pourquoi Naza premier collaborateur naye. Naza chef ya parti naye politique Union pour la démocratie et le progrès social. Maintenant, je viens vers vous, puisque ma campagne c'est la maquille belé. Poste ya liboso, poste officiel au Nazwaki, eza yaki informateur na formateur. Bao bazwa koloba baza kopiolola wana baye bisabino. Combien ngai la détournaki pona kosala musala wana. Baye bisangai moyen de déplacement au l'État congolais apesa kingai pona kosala musala wana. Baye bisangai ba local au l'État congolais apesa kinga pona puisque ezaki fonction officielle. Na sala ki yango na transport na ngai moko. Na yambaki batu nyonso na petit bureau na ngai. Bozako na ngai. Au lieu de faire 60 jours pour surcharger État congolais, j'avais fait 2 jours et 12 jours, n'a déposé rapport Nangai. Yangoan. N'a déposé rapport Nangai. N'a se sacrifié qui pour ne pas faire la honte na combat politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Félix Tshisekedi. Nazako loba yango. Bango bazana batu na bango balobaka ba journaliste et investigation bakende kosala baeb sabino makambo bakoeb sabino batika kosakana na tata mokonza ekolo. S'il y a un faux billet de $100, il y a aussi un vrai billet de $100. Le vrai billet c'est Augustin Kabouya. Je suis devant vous. Babiloko wana ngai na ko permettre te babanda kosakana na mokonzi ya mboka oyo alamuki na tongo aza koloba oyo alamuki boye aza koloba non. UDPS viva nalobi ke nasalaki musala oyo babimisa rapport na bango ya ba informateur nyonso baleka liboso na ngai tina tour na ngai bayebisa bino soki Kabuya akendeki ko surcharger État congolais puisque naza koloba ngo ke mutu ka ona bandaye ko mata eza ngai moko bapesa ngate na boyaki ke ba engager ba dépense mususu au moment où ngai naza na moyen de transport na lobite ke l'État congolais bazanga kité na monaki ke ndenge tolobaka peuple d'abord il faut to sale lango na pratique c'est comme ça que na teki moyen de transport na ngai moko nazwaki ba personnel nanga nyonso ba collaborateur nanga toza kosala musala gouvernement pe ebimi nango après gouvernement na sa musala mususu à ce qui concerne mise en place ya bureau ya parlement na bureau ya sénat nazaki financé na fond mon côté oza kolanda ngai mais je suis proche collaborateur du président de la République. Que les gens arrêtent de rencontrer des histoires. Et puis, discours au Bazako développé. Oh non, voilà, UDPS a échoué. Non, soyons sérieux. Ce qui est au sali tableau comparatif, il y a gestion, il y a Félix Tshisekedi. Ba réalisation na réalisation, il y a Kabila Tango Kendeki wan. Di, zongisa place oyo, batunyo soto baneko yamba, ba réaction na bango zongisa place wana zongisa nanu puisque bakoki kosakana na biso ndenge wana te le problème ezo utakaka na biso moko tango boza olie ya ko communiquer makambo bino bosali boza toujours na direction générale et de ce qui peut être notre rapport aussi bien technique, intellectuel que politique. Plusieurs autres plateformes et regroupements politiques dont les délégations ont été conduites par certaines figures bien connues de l'opinion, notamment Jean-Michel Tama Lukonde, Jean-Pierre Bemba Gombo,
Fifi Masuka Saini, Vital Kamere, Christophe Mbosso, Modeste Bahati, Peter Kazadi, Justin Bitakwira, Henriette Ouamou et tant d'autres ont chacun et chacune réaffirmé leur appartenance à la majorité parlementaire avant de la tester par la signature de l'acte d'engagement collectif. Certains de ses collègues qui ont assigné cette mission, il y en a qui ont pris un mois, mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. Alors, je les félicite pour cette rapidité, ce sens de sacrifice, parce que pour assumer cette responsabilité pendant au moins 1 ou 2 semaines, il faut pouvoir sacrifier sa santé. On ne le dira jamais assez, à l'unanimité, toutes les parties ont salué la désignation par le chef de l'État du député Augustin Kabouya comme informateur. Ont-ils dit, il s'agit d'un choix judiciaire sur quelqu'un qui s'est montré réconciliateur, rassembleur et qui va à coup sûr dégager très rapidement la nouvelle majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale en vue de la formation du prochain gouvernement, bien entendu, après que l'informateur ait rendu les conclusions de sa mission au président de la République. Zongisa na sima, zongisa na ebandeli ya nini wana. C'est important, batu nyonso wana va s'exprimer. Ils n'ont pas tort, ceux qui ont affirmé au effort que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était inspiré par Dieu pour désigner l'informateur. Le 7 février 2024 restera à jamais marqué dans la vie politique des Mwanabouté, profondément reconnaissant à son Dieu pour le destin, puis au président de la République, chef de l'État, pour les choix sur sa personne. Je commence d'abord par remercier les créateurs du ciel de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu, et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Mais les choses sérieuses ne vont pas tarder. Le 15 février, soit environ 1 semaine après, au cours de son premier point de presse, l'informateur Augustin Kabouya dévoilera sa mission qui s'inscrit dans une durée de 30 jours renouvelable une fois. Celle-ci consiste à consulter les partis, regroupements et personnalités politiques, toutes tendances confondues, appelés à siéger à l'Assemblée nationale. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. De la parole à l'acte, depuis son quartier général installé dans le ventre du prestigieux Hilton Hotel, l'informateur a eu toute une semaine pleine de consultations, soit du 16 au 22 février 2024. Des regroupements et plateformes politiques de l'opposition, conduites notamment par Constant Moutamba, Matata Pogno et Adolfo Mussito, ont été aperçus au portillon de Augustin Kabouya, auprès de qui ces leaders de l'opposition ont remis leur cahier de charge au sujet de ce qu'ils pensent de la gouvernance. Nous avons vu un informateur calme, serein, mesuré, compétent, humble, ouvert. Et à cette occasion, nous lui avons déposé, remis en métropole, le cahier des charges qui détaille nos différentes propositions sur ce que nous pensons du futur gouvernement, ce que nous pensons de la future composition du bureau de l'Assemblée nationale, ce que nous pensons de la situation du pays de manière générale et de ce qui peut être notre rapport aussi bien technique, intellectuel que politique. Plusieurs autres plateformes et regroupements politiques dont les délégations ont été conduites par certaines figures bien connues de l'opinion, notamment Jean-Michel Tsamalou Kondé, Jean-Pierre Bemba Gombo, Fifi Masuka Saini, Vital Kamere, Christophe Mbosso, Modeste Bahati, Peter Kazadi, Justin Bitakwira, Henriette Ouamou et tant d'autres ont chacun et chacun... Merci beaucoup. Sikoyo, nalingi kozongela bino. IDPS viva. Batu nyonso oyo. Ba personnalité minene ya mboka na biso.
na yambaki bango. Bango nyonso babandaki kosala ba témoignage na bango. Bango tout zone sa place bazo sala ba témoignage wana. Parce que là, il est vraiment en train, il a déjà fait plusieurs tableaux. Maintenant, c'est les tableaux définitifs. Et comme vous voyez, il n'y a pas d'engouement, c'est bien respecté. On respecte les chefs de groupement, on respecte les députés. Sinon, on pouvait m'appeler seul, mais il respecte tout le monde. Nous pensons qu'il fait un travail excellent et nous tenons à les féliciter au nom de tous nos regroupements pour le travail qu'il est en train d'abattre sans regarder les temps, sans se fatiguer. Donc, coup de chapeau à notre formateur. Poignée de main conviviale. Ces considérations-là, que ces ajustements aient été pris en compte dans le cadre de notre mouvement politique de la Code. Bon, ça va, ça va, merci. Bon, yo po ozana en na yo contre moto. Un incompétent au bâté à Kabino, un incompétent peut faire tout ce travail ici. Un incompétent à Salakaka Salako. Bon, ce n'est pas ça le sujet du jour. Nangaka kako continuer Nabino pour vous dire ceci. Le chef de l'État a de très bons collaborateurs. Puisque quand on a Zolo Bakazan a très bons collaborateurs, Lelo Balingi Bassa la campagne à Mabé contre l'IDPS et son chef. Le gouvernement actuel, ni encore moins les institutions dans son ensemble, ESA occupé na batu ya IDPS bango mon côté. Toza na politique moko ya coalition. Et puis na sekaki makasi. Mokonza mboka za moninga na bisote. Ceux qui ont l'ignoré ça la babuzo bano, kokot sa kombo mokonza mboka te. Natanga kilobi. Mwana moko akomi boy. Oh. Haute autorité politique de référence apekisi Kabuya aloba. Di yo ozalaki na mokonza mboka wapi oya yebisaki oke Kabuya aloba te. Vous allez continuer toujours à tromper les gens. Bon, ya aloba ki na aloba te mais ah on a yeko sala ni. Na yeko sala nini hao. IDPS viva. IDPS viva. Je suis responsable de sa famille politique. Na yebisaka bino place oke. Naza directeur de campagne à Mokonza Mboka naturel. Je n'ai pas besoin d'une quelconque nomination. Même ça kabino ngwao. Moza kolanda ngai tolobeli makambo ya liboso ya droit de l'homme. Nakanisi bozana nga d'accord que Kabila n'est pas mieux placé pour nous parler de l'état des droits. Vous êtes d'accord? Nakosenga bino nyonso botelema pona ko saluer mokonza mboka na oma bola nyonso aza ko salela biso. Botelema likolo. Oui, bayebi bopelisa ba téléphone. Ba téléphone na bino Fachi Beton ayeba ke azana batu basina mibali o baza ko soutenir ye. Oui, tiela bango ba komesa na bi. Oui, nakanisi mokonza mboka aza komona ye moko. Aza komona ye moko. Oui. Nakanisi mokonza mboka place azali azana esengo makasi ba député na ba sénateur kosalela peuple congolais et dans la ba généraux na ba ministre kosalela peuple congolais oh mame lelilele oh mame lelilele dans les 18 ans basale le côté vraiment 18 ans à Congo baboma peuple Fati Beton a un état de droit nous on est à un institution pas député n'a pas sénateur Kosalela peuple congolais et dans la généraux n'a pas ministre Kosalela peuple congolais Sikoyo Tozokotana Mama Likambo
au régime yaba détourneur na bajisseur. UDPS viva, UDPS viva. Mais na lobby boy, nani a induire Kabila na erreur pour akota na terrain puisque makambo yo ezali ao ekobetisa bakake. UDPS viva puisque na combien de détournement à outrance entre 2001 et 2018. Au régime Kabila Joseph Basal Namboga Nabiso. Il y a liboso détournement, il y a 32 millions de dollars. Oyo, il y a SNL na makambo Brazzaville. Boyoka bakanga tamutu. Boyoka bakanga tamutu. Ata ba convoka mutu pamba boyeke nomba tuna ye. Mengai na koyebisa Kabila na poko alelo. Bien que nazako loba une grande partie na Lingala ezapona ba Congolais nyonso ayoka makamu na zoloba. Bozako la nangai. Bozako la nangai. Déjà awa na capitale 18 millions d'habitants. Ce qui déjà ba capter message wan ba relayer yango na ebike Congolais nyonso akoyoka. Bozako la nangai régime Kabila détournement il y a 32 millions de dollars ya SNL. Batuna motute 300 millions de dollars destinés à la police par le ministère de l'Intérieur Balia Yango. Vous avez la nangai, Moutouata Moko, dit, Bolongwana na place wana na sa besoin de lumière. Bolongwana. Babilo Kotango Bazako Lobango, Spat Baganga ki. Ngai na lobaki yango clairement que na ko répondre ye. Puis nazana makambu ya koloba. Détournement, il y a 1,345 millions de dollars destinés aux 5 chantiers. Boyoka bakanga moto. Boyoka bakanga moto. Naza kolobake 1,345 millions de dollars. Bayiba yango, balea yango. Batuna ta moto te. 300 millions de dollars décaissés pour la riposte et lutte contre Ebola. Balia yango. Balia mbongo wana. Mutatuna bangote. Bozako na nangai 786 millions de dollars pour la réforme à la police. Balia yango. Et ça documenté, bokene na rapport de 2001 à 2018, mbongo batwana bayibi yango wana. Bayiba lisusu 160 millions de dollars destinés à la construction des stades Nakikwit, Bayiba yango, Balia yango. Bayiba mbongo 30 milliards de dollars. Oyo destiné à contrat chinois pour le développement Nabiso Bayiba yango. 30 milliards pour la construction de l'infrastructure Bayiba yango. Non, ça va, je vois, ça va. Merci beaucoup, porte-parole. 145 millions de dollars pour un projet à Bapon. Pour un projet à pont Lulua na Kasai Central Balia yango. 50 millions de dollars pour un projet à relance Yamiba Balia yango. 450 millions de dollars projet de réforme des entreprises de l'État na compte ya copyright Balia yango. 350 millions de dollars pour la modernisation de l'aéroport Yanjili Balia yango. 1
125 millions de dollars pour la construction, il y a autoroute pour la Kinshasa, pour l'aéroport Nabiso, Balia Yango. 45 millions de dollars, modernisation, il y a aéroport, il y a Lodja, Balia Yango. 256 millions de dollars pour la voirie à province, il y a Sankuru, Balia Yango. 269 millions de dollars destinés aux sinistrés de Sankuru, Balia Yango. 885 millions de dollars à Bagopas, Balia Yango. 287 millions de dollars pour Pukangalonso, Balia Yango. $321 000 et 321 millions de dollars destinés à la construction des parcs agro-industriels au Congo central, Balia Yango. 1,28 milliard de dollars destinés à la construction des écoles, Balia Yango. 348 millions de dollars pour l'achat de matériel de la police anti-émeute, Balia Yango. 589 millions de dollars pour la construction de l'immeuble Ranken au Ezaganagar Central One. Comment est télématé? Balia Yango. Balia tranche à Liboso 589 batondite bakosi ke bo bakisa lisusu babakisi lisusu 180 millions de dollars pour le même projet na pembeni wana Balia Yango wana pona immeuble ngaba tonga pembeni du ministère des Affaires étrangères, Balia Yango. Oui, 884 millions de dollars pour la construction des stades, quelques stades municipaux, on a vu la Kinshasa, Balia Yango. 456 millions de dollars destinés aux étudiants pour la faisabilité des routes à Lubumbashi, Balia Yango. 109 millions de dollars destinés à la construction de cette zone de santé, Balia Yango. 800 millions de dollars pour l'achat, il y a 7 drones, Balia Yango. 456 millions de dollars destinés à la construction de 4 dépôts d'armement, Balia Yango. 1 million de dollars pour la construction des infrastructures des provinces nouvellement créées. Après création à 26 provinces, Balia Yango. 1,5 milliard de dollars pour le recensement de la population, Balia Yango. 170 millions de dollars destinés au service national, Balia Yango. 149 millions de dollars destinés à la gratuité de l'enseignement pour 3 provinces pilotes dont Kinshasa, Katanga et Congo central, Balia Yango. 900 millions de dollars projet de mines de Katanga, Balia Yango. 67 milliards de dollars pour les postes douaniers de Kasumbalès, Balia Yango. 453 millions de dollars destinés à économiser l'argent afin d'organiser l'élection à tous les niveaux en 2016, Balia Yango. 730 millions de dollars pour la création et financement du M23, Balia Yango. Pour nous démobiliser, Balia Yango mais garder Bango Pomba Bomakabiso. 340 millions de dollars destinés à l'acquisition des satellites pour la République, Balia Yango. 2,8 milliards de dollars destinés à l'achat
d'armes balia yango. 13,9 milliards de dollars transférés et placés dans les îles Caraïbes pour le blanchissement d'argent sale. Babomba mbongo bayiba mbongo boka ba montant wana. 4,7 milliards de dollars bayiba yango. Babomba ngona na transféré et placé au Panama Papers pour blanchissement d'argent. 1,8 milliard de dollars destinés au projet modernisation de la RDC. 123 millions de dollars destinés à la construction du stade de Matadi Congo central. 780 millions de dollars destinés à la construction des barrages hydroélectriques de Katende. 560 millions de dollars destinés à la construction des usines de cimenterie à Kisangani. 440 millions de dollars destinés à la construction des barrages hydroélectriques de Kakobola. 330 millions de dollars destinés à la construction des centrales destinés à la construction des centres internationaux culturels. 230 millions de dollars destinés à l'acquisition des avions de lac. 2 milliards de dollars de redevances minières au Katanga. UDPS viva. Woki bambongo bayibi. Woki bambongo bayibi. Bon, sikoyo nazako loba boye. UDPS viva. Kabila a bien placé. Tango nazolo ba makambo yo naza na boyi nazala mal compris. Baloba teke bomoni ke kabuya ye ko justifier na bao bazo yiba ngana lobia na ye ko justifier loko mon côté. To koti na terrain wana ngana za na drapeau na ngai ya régime na biso. Bozolanda. Mon rôle est de défendre les régimes et les chefs de l'État. Bozakolanda ngo lelo komo na ko ebisa bino na poko lelo. Assassin numéro 1, il y a Joseph Kabila et il y a Laurent Désiré Kabila. Est-ce que Moutakoki pour accéder au pouvoir par un coup d'État, ce qui a zaki derrière coup d'État wanate. Bakomi musée, yoza innocent. Comment yoko succéder musée? On remplacer Ndengenine. Bozako landangai? Bozako kangai? Yango nazako lobake. Nazako yebisa bino bol. Mutu Nanzo lobake musée à Kofi. Hein? Musée Laurent Désiré Kabila babomiye. Mais comment expliquer que Yozaki na makambo na te? Oye ko remplacer ye. Bazo mona biso bana mike. Hein? Bazo mona biso bana mike. Balobi makambo ya ba M23. Mutu a signé ba accord na M23. Eza Kabila ye moko. Bozola na ngai. Mutu akoti ici batu. Po babo mababanya mulenge. Babo mbamonye babanya mulenge na au plateau. Ezali ye moko Kabila. Bozakola na ngai. Bozakola na ngai. La souffrance des peuples congolais s'appelle Joseph Kabila. Et puis, place moko, naza komona ke bazo me mabino na ba distraction mingi. Je me rends compte que
les gens sont dans une logique. Toko comme papa. Vanda. Vanda. Naza koyeb Sabino Boy. Naza koyeb Sabino Boy. Kabila aza modèle T. La nuit du 18 mars 2015, Kabila a bombé 421 personnes au Bakenda Kokunda na fosse commune ya Maluka. Hein? Oui, Nazolo Bango, oui bien, ngai sala kanga tala. Botika na ba distraction na bino wana. Botika na zolo bango ke namoni mutu mususu azoloba amoni biso ba bolole. Oh Félix Tshisekedi ko répondre Kabila te moni et ko répondre na lobi na zotala boti na lobi. Il nous prend pour des imbéciles ou bien pour des hommes responsables. C'est-à-dire biso to kangi minoko ba charger mokonzi na biso na biloko wa lukuta biso to beti maboko to lebino to ko répondre non non ceux qui répondre te ngata na toilette na ko répondre kaka. Oui, oui, mais écoutez, baza ko utiliser discours il y a redresser population contre Mokonzamboka. Et vous venez me dire que non, et namona ki musa zolo baki. Oh non, et natire longité que oloba. Non, nana ebite que to komi na tango asuka pona bambula. Mbula eza coexister par la volonté ensemble. Ensemble ne mutu asala mbula. Ngaza créature ensemble. Mbula pesa créature ensemble. Mutu a créé biso nda ebi moment mutu na mutu a coopérer na ye. Il ne peut se vivre. Il ne nalingi ba hypocrisie wana te. Boza ko na ngai. Eza na discours moko o baza ko développer ya ko sakana na Mokonzamboka. Comme quoi au régime naye eza tribal mais n'a ko répondre bango na poko alelobo. Il ne peut se vivre. Toza na 26 provinces. Boza ko na ngai. Il faut toka na place wana. Ngana za député na za na parlement. Ce qui va servir batuya Sud Kivu, bato Nord Kivu balobake nous ne sommes pas concernés. Bato Manyema balobake nous ne sommes pas concernés par ce que vous venez de faire. Vous avez servi rien que les gens du Sud Kivu. Même logique na bato Manyema na bato Nord Kivu. Mais toyebi à l'époque il y a Zaïre, il y a 9 régions. Grand Kivu, Ezalaki Moko, Ezaboete. Au nom de quel principe aujourd'hui ceux qui ont au servir Moutouya Sankourou, au lobby que Batoua Kassai central pas concerné. Puis c'est une province à part entière. Ceux qui ont servi Moutouya Kassai central, au lobby que Moutouya Kassai oriental pas concerné. Mais si tel est le cas, besoin que soignons sur Sega Moko, base à l'autorité provinciale Moko. Pourquoi parler encore de découpage à ma province? Hein? Non, si c'est ça la logique, moi je dis bravo. Mais besoin que ça va oignon sur Sega Moko, base à la gouverneur Moko. Mais ça va poser des problèmes. Il ne peut se vivre. Balobi, au pouvoir ya Tshisekedi, est basé sur le tribalisme. Nalobi, ce sont des petits menteurs, même nenga koko sate. Puisque na minute ya lelo, musala oyo, Mokonzamboka sali, na oyo Kabila sali pendant 18 ans, c'est le jour et la nuit. Ce qui tozui nanu, toyokan. Na niveau de service de sécurité. Numéro 1, il y a Agence nationale de renseignement, ANR. Azamutua Kasai Oriental te. Azamutia Kwilu na banu ndukuna. Bozago la nangai. Soki tokeina CNS
Conseil national de sécurité. Conseil spécial wa Wazakuna, Aza originaire ya Kwilu, Bandundu. Di, botika makelele. Botika makelele wana. Soki tozwi numéro 1 ya police nationale. Aza muto Équateur. Aza muto Kasai oriental te. Nana lingna lobela province ya chef de l'État, c'est Kasai oriental. Vous avez un malam. Soki tozwi chef d'état-major ya FARDC. Azamutu ya Katanga kuna. Azamutu ya Kasai oriental. Soki tozwi numéro 1 ya DGM, Direction générale d'immigration. Azamutu ya Sud Kivu. Azamutu ya Kasai oriental. Mais nous parlons de quoi? Même si vous n'aimez pas quelqu'un, on ne peut pas utiliser les mensonges comme ça, comme si vous parlez avec les petits enfants qui ne savent ni lire ni écrire. Toké na cabinet na ye, cabinet à président de la République, directeur de cabinet na ye, Aza Moutuya Kasai oriental, Aza Moutuya Sud Kivu. Tokani Soki tozwi Madame la Première Ministre. Aza Moutoua Kasai oriental. Aza même Moutoua espace Kasai. Aza Moutoua Congo central. C'est connu de tout le monde. Soki Tokei l'Assemblée nationale. Président Assemblée nationale. Boye Biye. Aza originaire ya Sud Kivu. Vous avez la nangai? Ceux qui n'azui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Nalobi Boye, chez moi c'est la discipline. Cette tribune, ce n'est pas pour vous donner l'occasion à importuner les collaborateurs du président de la République. Vous m'entendez très bien? Aussi longtemps que le président ne m'a rien dit sur ses collaborateurs ou à Zana Bangona coalition, jamais Bokomonanga n'a pas si Moutumukom. Je vous ai toujours dit que j'exécute l'ordre donné par le président de la République. Point barre. Je n'ai pas de chef. Quand nous étions avec Kabila dans la coalition, je vous parlais de Kabila ici. Mais quand il a tourné les doigts à Kabila, je vous ai déjà parlé encore de Kabila ici. Soyons disciplinés. Ok? Tokei na Sénat. Président Sénat, Azamutu Katanga. Est-ce qu'Azamutu Kasai oriental? Tozui Mutu Oyo. Bauti Konome Siko ya IGF. Voilà. Azamutu Sud Kivu. Mais, tango tangi batunyon soyo. Par poste de commandement, vous voulez me faire croire que dans la province, il y a chef de l'État, il n'y a pas de gens intelligents qui peuvent exercer ces fonctions ici? Tokei, Tozui, par ministère stratégique, ministère de l'Intérieur et Sécurité, et géré par quelqu'un du Nord Kivu. Ministère ya finance o ya mbongo ndeko na biso Doudou Fam aza mutu ya province orientale. Boza ko landa ngai soki tozui ba ministère ezebele. Vous voulez me faire croire que dans la province, il y a chef de l'État, il n'y a que les gens qui n'ont pas étudié, qui pouvaient travailler dans tous ces postes ici. Mais de quel tribalisme nous parlons ici? C'est une insulte et la malhonnêteté. Bino batuboza kolekisabata na bino na bafidélité. Les gens se sont organisés pour salir le président de la République. Vous passez tout votre temps dans la distraction. Oh, Kabouya dégage. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est votre opinion. Mais Kabouya Salawan.
viva. C'est votre point de vue. En tant que démocrate, Nakosalo est l'autre mon côté. C'est une expression démocratique. C'est tout à fait normal. Mais tika pe bamususu oyo bazako lobake kabuya salawana. Il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Moi mon problème, c'est de voir les gens prendre leur courage, de dire haut et fort toutes les bonnes réalisations effectuées par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. C'est ce qui est le plus important pour moi. Nayoki Batu, Bazakoloba. Oh, peuple abandonné, non, ce n'est pas ça. Et puis, les gens sont de mauvaise foi. Un jour, Nazalaki Awa, Nazo Solola, Nabatu Nabisomoko, Naebisi Bangoboy. Ce que nous faisons, ce n'est pas ce qu'on attendait. C'est-à-dire quoi? Tobandi Koswa Nabisomoko Banandako. Ça n'avait rien à voir avec les gens qui ont développé au nom Kabouya reconnu qu'il ne peut pas échouer. Non, vous êtes des voleurs. Je n'avais pas dit ça. Je n'avais pas dit ça. Et puis tant on a zo le baquet, yo chef de l'État a nommé yo. A nommé yo appelé au poste. Au cas que nous avons une institution, que vous êtes le meilleur. Mais aussi longtemps que la famille n'a ici kayo outi. Bana o ya parti. Oza kopesa bango misala te. To komete lo maboko te. C'est ce que j'avais dit. Bana moko bade natire ngo. To kanana. Tango président américain yawa Donald Trump. Tayena batu oya ye. Alongoli ba oya kutaki wana. Mais tango azoti ya batu wana. Azoti ya bango pona nini? C'est-à-dire ye batu na bango nde bavotaki. Tango batu na bango bavote ye, il faut sikwa zope batu na bango apesa bango ba poste. C'est ce que j'avais dit. Mais namoni kaka ono Kabuya andimi et puis baza na rapidité na lokuta. Oh ngana fandi bona mais où est-ce qu'il ndo quitter? Il ne peut se vivre. Mais yo banomé yo ministre. Écoutez-moi, sala musala na ba institution. Mais pas poste ya ba combattant, pesa bango. Sikoyo ozo kosa ba combattant o tango ozo musala te Kabuya. Est-ce que yo pesa Kabuya liste que ozo posa na ba combattant boye Kabuya boy? Oui, dans un comité na vandi bo na lobby mais oh na lobby nani na lobby boy na senga ki écran géant oté pour na kosa la promotion na ngai. Si il faut faire la promotion, c'est la promotion du chef de l'État et qu'on présente ma paix à Kabila. Ne bilo komi balé na mimela ki écran géant oyo. Vous avez awa kaka makambo. Oui, musala nenge salamaki. Vous avez nangai. Oui, ngai na ya. Nous avons un seul chef. Vous avez nangai. C'est tout. Ngai soki olingi totan sana otongo na ba discussion tokosala nayo. Naza nouveau venité. Avantage naza nango po nayebi mutu na mutu. Nayebi sakibino place oyo. Il ne peut se vivre. Nayebi sakibino place oyo. Etienne Tshisekedi mutu asala parti oyo. Les mêmes groupes babengana kayeke asa incompétent. Les mêmes groupes même Etienne na justice. Vous savez qu'on a nangai. Mais non, le premier docteur en droit de notre pays, un petit groupe de gens, bafandi boye, balobi to bengani, bamemi eti na justice.
à combien plus forte raison ngai mutu na ye kokuta batu basala ke loko na bango zete akukauka. Bon, nalingi naib sabino na poko le logo. Nous avons un président digne. Mutoko sabino te. Na kopé sabino exemple moko. Lelo bazako loba. Kabila tika ki budget na combien? Et Tshisekedi a commissaire na combien? Bakoye bisabino ke bolanda nano. Kabila s'est permis ya kokosa ono basoda na biso baza maltraité. Mes chers frères, natikala komona mutuna souci ya basoda net président Félix T. Ça, je ne fais pas de publicité. Au moins, quand nous sommes arrivés au pouvoir, président Félix a accueilli Kotala et Sika Bato Bakenge la Kaye et Sika Balalaka et Sika Basina Bango Babotaka et Sika Banana Bango Batanga. Nana Zaki n'a été. Mais n'a pas quoi tant au Tokei, Tokei Kokutana, Tata Mokonza École. Bobetele Maboko Maka. S'il vous plaît, Boyebi, jour na yoki Kabila a évoqué le problème ya basoda. Même basoda place bazona. Ce qui a zakanaka na bango, bako betata masasi. Mokonza mboka uti na kan church. Na poko tovandi bazolo ba mais prédécesseur nanga vraiment azaki na motema ya moto. Bato bazo kenge la yo. Ce que j'ai vu, c'est inacceptable. Bana basada mabele bazo tanga na condition mabe, basi na bango na condition mabe, alobi ke action nanga ya liboso, il faut na soigner bato yo basa ko kenge la ngai na ko kenge la mbo. Est-ce que hôpital lo ezalelo na kanchachi Kabila tekaki yango? Nous parlons de quoi? Nalobi ba ekolo bana baza kotanga lelo na kanchachi. Kabila avait laissé ça? Mais nous parlons de quoi? Nous parlons de quoi? Tango Kabila kei atika ki basoda na salaire ya combien? C'est-à-dire Babiloko wana, s'il vous plaît les amis, nalobi boye botika nano makelele. Basoda oyo ye anyokolaki. Basoda oyo. Au moins le soda azolo baki ngai soda. Baye binga lelo. Totika kwa borde basije mususu. Namona ki mususu amibengi gaza docteur. Alobia sana ba doctorat soki combien? Pour yebi koloba français mingi koleka secrétaire général à IDPS. Mais soyons un peu sérieux. Un enfant français de 10 ans, à quel titre académique? À quel titre académique? Comment les gens sont complexés comme ça? Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, l'actuel président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré, il dit ceci. Aujourd'hui, pour dire que telle personne est intelligente, il faut qu'il parle dans une langue étrangère. Abando ça la ironie à autres la battu. Des débats na monaki et j'ai eu pitié même de certains de mes proches. Babandi ko développer comment oh non ko sakanana secrétaire non. Un jour j'ai parlé avec le secrétaire général adjoint Daniel Asselo, notre VP honoraire. À ce qui s'est à lobby, secrétaire général. Oui, puis, jour moko tovani na mboka na biso, balingi batongandaka. Ngana zawana, tout est licencié en droit et en avocat. Na moni bazo kipenga te. Bazoluka, VP moluka bazoluka nen, architecte. Télémana nous, télémana. Mon père c'est micro, mon père expliquer l'isolo na ye.
Et puis je vais vous dire quoi? Pesa un micro. Boyoka, puisque yo zo ate, ata bande ke ba réfléchir ça quand même en ate. Vrai père. Général. Yaka ba combattant ba mona. Les tribune na bino ba combattant yaka. Pour Boyoka, puisque batmaza na complète infériorité moko, ou ils ont dépassé entendement. Boyoka kaka, puisque Assel c'est un avocat. C'est un juriste. Boyoka avani na mboka na bango bazolu kabatonga ndako mais bazolu kayete. Boyoka ninga ko yebisa bino. Vepe yaka logito gagner temps. Pasi général Mokoli nanga mbote pe na ba combattant et de PC Jean. Bodi mambote. Voilà. Général, merci mingi. Nalingaki kutu na yana pour souffler au moins les kamomoko moké avant qu'elle ne réponde à la préoccupation. Général, papa leki nanga moko azalaki na Chine. Atindi libi maloba lobi na sina soloni na ba chinois wa batongela biso école na mboka. École primaire, tout secondaire. A charger ngai. Na réunir puis ba yaya mususu. Tozo solo. Bon, biso ba mususu. Kaka na moi formation yango ya droit oyo. Nana gochia yoka ya solo. Pour choisir ndeko moko azalaki na semeki na architecte. Sincèrement, on ne pouvait pas faire aussi facilement différence entre architecte, ingénieur et la construction. Basali Ango, Basali Dessewana, voilà ce qui était important pour nous. Basali va concevoir nini immeuble. Di Botika Makelele, s'il vous plaît. Makambo tozolo boyo. Soko bimika ka, ba bloquer na kwa kuna, ba kotso likuta, o bobenga ka formol wan. Ikumwe vimbi lisusu. Bolanda makambo. Loba makambo. Oyebi bana belé ta aussi saka secondaire awa soki toke na université. Bana oyo tozwa ka inscription na droit, to mimona kaka bisonde. Mais curieusement, architecte wana yeli biso nini conception na ye nga moko siko natikala na ngo na ndako lokola nazalaki secrétaire ya groupe nazwi pona sala rapport ya ba activité ya groupe nazotala dessin ya papa wana ne bandeliti na suka na moni acheli biso école wana na bana na biso bazali likolo en plein village bazali likolo na uniforme bazotala na se nga moko na mituni ça c'est dans mon village et ce jour-là je me suis dit général je ne suis rien sans les autres. Donc je suis arrivé à la conclusion que soki mutatongeli nganda kute nakolala libanda soki infirmier azate bakotu banga tonga te biso nyonso toza obeni moko toza kuse compléter oyete ok siko passer message nalingaki na compléter yo général na oyo itali ozo ko insister awa. Mais ce Joseph Kabila n'est pas un modèle. Rappelez-vous, Kabila est venu de la rébellion. Ayewa, Tokufeli Papa Nabiso, Laurent Désiré Kabila Joseph a commis président. Kabila alobi atiki pouvoir, mais biso de ton force, ça y est, atika pouvoir. Qui ignore dans ce pays que Kabila voulait d'un autre mandat. Biso n'est au téléma. Non, so bozomona awa. Biso n'est au téléma, tolobi, pas question, il y a mandat supplémentaire. Ndesikoyo, il s'est senti contraint avec la communauté internationale à Kin. Botala, pourquoi Kabila n'est pas un modèle? En plus de ce que le secrétaire général a dit tout à l'heure.
Akekuna Kabila rêvé. Alobi oh natika ki M23. M23 est coquité. Il faut na sala lisusu AFC. Asali AFC. Alobi balobi akoti na Goma. Kabila na batu na balobi ta na komina na koti na Goma te. Mais je vous dis ceci, c'est que j'ai complète dans le secrétaire général Alobi. C'est que l'Afrique n'a biso et à travers le monde. Quand un président de la République a bien géré son pays, il devient un modèle pour son continent. Aussi, Afrique, Balobi, moi, il y a un mouké, il y a un Congo Brazzaville, Tobengisa Joseph Kabila, aussi, ce n'est pas un modèle général. Merci. IDPS viva. IDPS viva. Nakanisi tant des osala biso defo poto kaba. To vide diboyo kangana na malamu. To vide matière nyonso te. Omoni na fongola ki tal, na fongola ki fardol. Hein? Mais oyo na fongolité par rapport à facteur. Il peut se vivre. Na lobby biso tozana makambo koloba. Mais par rapport il y a facteur temps. Naza koloba boy. Nazo remercier bino mingi na ndenge boye nakanisi papanzi sango o bazali awa na kati na biso bayoki makambo ebele o tolobi awa bo relayer message ndenge bozwi yango bomoni makambo ezebele akoloba makambo ezebele akoloba mais tant ezo permettre bisote tozwi kaka volet mibale na makambo oyo etali état de droit na démocratie na makambo etali ba détournement et puis na koyebisa bino boye. C'est là où je vais chuter. Yo zana bana na mibale bola nanga malamu mwana moko azobela maladie ya cancer mosusu aza bonne santé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tika makelele wana tango yo kobimawa bakuzuyo kana kwa babandi kokosa kosa yo mbala moko zongia ke bomone biso zala calme kamuna zolo bwana peut-être ekozala conclusion même ya makamto solo leo ozana bana mibale bafutaka mbongo $1000 na fin du mois. Mwana moko azobela sikoyo okosala nini okolobake wa azobela wana akufa na ye ou bien okoluka osauve vie na ye. Oui, okoluka osauve vie ya o azobela lelo ekozala injuste et inacceptable même que biso awa na Kinshasa to sepela sans tenir compte ya bandeko bazana ba zone occupée wana te. C'est ce qui fait que bambongo boza koyoka ke baza ko dépenser ezokende mingi na makambo etali achat ya ba armement na kokipe mapinga na biso. Lelo soki oyoki tata mokonzi ekolo alobi salaire ya muke ebanda na $500 pour na basoda nyonso obetele maboko malgré puisque donc on a zoebisa bino ke ndenge likambo ya basoda condition na bango ndenge
et dérange comme Mozambique beaucoup le mais oh finalement c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime son armée nenga za commandant suprême nazo le baké tango alobeli bisoka kama kamwana ke nazo comprendre te prédécesseur na ngai abande ko considérer batu oyo ou bien abande ko considérer bango te alobi mais ngai moko comme chef de l'état tango na komi na moni condition basota bazako vivre ça m'a fait très mal au moni Kabila aza sincérité a montaki stratégie na ye oui mususu akoye bisoko ebisaki bisoke Kabila aza sérieux oui to bando gérer ye non to bande ko gérer ye lelo boya ko tuna ngali suna le bela bino lisusu ka moi ah oui to bande ko gérer non pour ceux qui ne le savent pas na ko ebisa bino ke tango tozo kutana na domaine présidentiel enseigné abando sala nanga baje mutu abenganga pour m'annoncer la mort de mon frère Jacques Ilunga. C'est lui? Oui. Mais oh, tango ngana zako kende epana ekuna na lobino tokutana ona GLM. Ezaki pona nini? Na bando kende na mission na ngai comme envoyé spécial ya Mokonzi. Tango ablokaki ba ordonnance ya Jekamine na SNCC. Na bando kendo kutana naye ngana papa kitenge Yesu pe asonam. Mais tango musale esili na zone bao ba mesana ko détourner ba ko ebisa bino ba ko sala ba vidéo nous avons l'information Kabuya collabore avec Kabila soni na bino. Ah oui. Tango mokonzi aza kotinda ngai kende ko sala boy. Confiance du chef. Naza ko kende. Nazo kende. Oui, nazo kende, c'est l'ordonné et j'exécute, c'est tout. Oui. Oui, makambo eze belé ya koloba. Mais tant ezo sala défaut. Na koyem sabino ke mutu ako sabino te. Mokonzi mboka azana bino na motema na ye. Bozako la nangai. Lelo soki oyoki, là je m'adresse à vous les amis de la presse. Le pays n'est pas géré par l'UDPS seul. Le pays est géré dans une coalition. Puisque nous venons de lire, de citer les noms des animateurs de certaines institutions. Vous n'allez pas nous dire qu'il n'y a que les gens de l'UDPS. Même les gouvernements dont on parle, sur 57 personnes membres du gouvernement, il y a, si c'est 7 ou 10 membres de l'UDPS. En termes de pourcentage, ça représente quoi? Ce qui nous a amenés dans cette condition, c'est le contexte politique qui est devant nous. Nous sommes obligés de composer avec les autres. Nous sommes obligés de composer avec les autres, c'est ça le problème. Quand j'avais soulevé le problème des changements de constitution, les gens ne m'avaient pas compris. Je vous avais bien expliqué que j'étais un formateur. J'ai vu des difficultés qui entourent l'actuelle constitution et les institutions. On prend presque toute une année pour la mise en place des institutions. Si vous regardez très bien, toutes les élections n'ont pas eu lieu le même jour. Nous avons pris des temps, puisque quand vous regardez les contentieux au niveau des cours et tribunaux, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et la loi électorale même, quelqu'un peut être élu avec 5000 voix. Et il tombe au détriment de celui qui a 1000 voix. Est-ce que c'est normal? Tout ça sont des problèmes. Mais quand nous avons dit, et les gens voyaient que leurs intérêts, et je vous avais dit même que nous, lors des états généraux de nos fédérations de l'intérieur,
Nous avons fait des propositions. Nous n'allons pas inventer la roue. On avait pris comme base de nos discussions sur la réforme constitutionnelle l'acte constitutionnel de la conférence nationale souveraine. Tonato réactualisant. Et là, il y avait une implication de plus de 2000 délégués venus de toutes les provinces, les Congolais eux-mêmes, y compris l'Église catholique. À quoi est mauvais ce qui tout ça là que l'Okowan? Puisque quand vous regardez les 5 ans dont on vous parle, c'est de la mascarade. Je vous dis, c'est de la mascarade. Une année pour la mise en place des institutions, et la dernière année, c'est l'année électorale. Et la dernière année, on vous dit quoi? À des fois, les gouvernements expédient les affaires courantes. Et imaginez-vous, il y a un dossier important que l'État peut intervenir. Mais un gouvernement qui expédie les affaires courantes ne peut pas engager la République. Tout ça, les gens, au lieu de réfléchir comme des gens cultivés, on amène un autre débat. Parce que les Kamongwe Outakina, 11e mairie, Naïdepes, comme selon eux, quelque chose de bon ne peut pas sortir de Limité. Or, Limité a fait un travail comme un formateur. Au lieu de 60 jours, nous avons fait ce travail dans 12 jours. On a tout terminé. Personne n'a jamais critiqué ça. Même quand nous étions avec le conseil spécial lors des dernières consultations. Quand on m'avait accordé la parole, j'avais dit, non, tout était déjà fait. Mon rapport là, les chefs a le pouvoir d'agir comme ils pensent sans frustrer l'union sacrée. Et tout le monde était d'accord. Et l'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Et ce soir, je vous dis encore, il faut respecter tous les partenaires du président de la République. Vous m'entendez très bien. Que les gens ne vous amènent pas des histoires. Les jours où il y aura un problème, je reviendrai encore ici devant vous. Boyebi ke ngai na lobaka sans kotia mai na monoko. Zamba pambola bino, merci beaucoup.